na ko beta kalki ko tanga moko te bongisa mboka ya solo mayele na sagesse ne pesa pays kilo tana tangwa kala ba Abraham ba Jacob ba David ba tangate ba Joseph ba mema mboka ne sengo ba Benjamin tana tango Egypte ko tanga ni ba ko tanga ba sala pyramide na modèle sa sima itele ma libela tile Dako vanda kaso ba pesa ngo valeur depuis ba 1950 tant bo commune ba 2000 quelque ate koité bo sala ko tubo renouveler ka couleur ya kala ya ba fisiro le mbaka ndako bo ko ba maso ba meka ko ba baka voilà ko manda ko mogere nyanga kala lo ke bandi ko umela sa traité tikala bongo mama ezala ka pena mbongo roto bongsa mbongo to somba ba rideau asika to cha ba peinture kala mais ndako ezana mbongo ba locataire bazo pesa pour que ça la traité to tiki weseto etonda ba locataire ba komo sumba na sachet ba boka libanda ko minduki ya match yoko makamna solo ba makamto ko minongo na peyo pasteur ba ko bele ko na mboko ala uzeba makambe bele sana ba domaine nyonso yoko ma compagnie lokolo na train to yebaka raye longwa te metre ku ekufa na ko monoka mikolo ndenge président meko zongsa ndenge makamba tumike train zakana nzela masina bande ko so batu depuis aéroport tiga et kenda wapi or majorité Congo ba courage ba utikinga kingasani tanu to nyoma na embouteillage on na mboka kutu développer ça na transport et ba lingaka très mingi ko le kabi bino ko gagner ka fois ça ya ofele pia ko yiba pona compte ya mboka bo lembaka te koma bo landeli na misala ba peuple finalement mbo koma wapi ndelo ke kamisa kanga même nguma amela ka moko pasu asuki ape marakuto ablandi molekia na konda na komela mbongo pays même pourquoi ça nyama abima moyibi maiba kana kenge parce que biso to doubla pour na moyibi mboka mundele kotoke se ya biso monyonso ba yaka na Afrique ba biso bomengo tant batonga na poto te peto sala meto piye mbongo na bango kutu ba mbonga mindele to piya kate to sala ke change ko pesa nzoto poto nyoka mato za mbongo misala to sana ba mboka ba pena ba poto to kosa ngona kisasa ko motema mabele ka bafuta biso mabe tala boya kisasa na boya poto o ruta poto soka sali 3 ans ya kutonga banda ko atanga awa te tanga soka sana misala mame maloko na timtumo zo nyoka na bafute mami mingi c'est quand ndako na bino so betel ba fazer to tikala ko banga ndako ka ndenga mona po bokola kola nzana yo lobolo oloba soko lobita o bateke bolala nzala neto so comprendre et lambe bomba mutu nyoso ko tonda na nzala ya solo yo ndo beta lisola makamozana ngo selo ndongo livrer obeti masola passe ya ndako bosambo libanda to sambusa Kongo biso moko Kongola lingi soka zana 100 francs batalibanda babange makasi ko leka bande on propre ba bénéficier na yango Forme illettré à boboto qu'intellectuel yazoba. Voilà. Merci fidèles chers internautes, nous sommes à Kinshasa sur KTG Culture Africa, chaîne éducative, chaîne number 1, chaîne numéro 1, ce peut la cabine va source information 42 sarabino ceux qui vont s'abonner vous allez décider ba news ya bien ba info réelle na émission na bino obolinga pe obo préféré to kundela bo solo bebi ke ko kundela bo solo et la cabine d'actualité vrai avec la femme qui change la figure du monde Dorcas Ngoma o Mesana ko pesa bino actualité butu lokola moyi na plateau na biso ya mokolo ya lelo to ambi bongo oyo to bengi pasteur John Lité a pété oyo esika to yaka kozwa ba conseil oyo esika ate ya kabiso to kosenga na oyo azana derrière la caméra le 7 caméraman o filmera film Jésus Lutete sénateur fongole ce plateau zila biso invité na biso ya mokolo mo lelo c'est parti. Pasteur John Mbote. Boni ba santé. Très bien, on a penda. Malgré tu le penda mboule tungisi biso fort. Journée mobimba donc fidèle cher Antonio de des abetto ça vous te biso dans mboula na sa mboula. To ko makasi. Chaque jour les armes makamunango. Chaque jour les armes makamunango. Vraiment. Merci beaucoup, Pasteur John, d'accepter l'invitation à mon colo lelo et téléspectateur ba message ko landa biso bidu lokola moi na KTG Africa et ba yo kabiso mon colo lelo Pasteur John lancement ya propagande et banda qui déjà j'espère que oyoki na yoki me na chaka kati vérité na kozote na s'intéressa ka penza na ngote mena votaka
Mo votaka. So comme era jour à voter na okina voter. Na préparate ki o tala ti. Na zara na makambo na mona soki na voter mutu ne sengo. Voilà. Na yebi mutu mo si na vota tantine mo bi na yeba ite na ba 2006 ou 11. O voter mutu ebité. Président na lobaki yango bien. Asa longwa yango na soko loba. Na vota président Kabila deux fois. Na 2006 na 2011. Voilà. Taka na votaka na 2006 après ça na ko kena Angola. Na yeko zonga na ba 2010 donc baka na zonga na 2011 le 31 2010 ndena nyataki ki. Vous comprenez? Na fêta le premier hour. Oui, mais pour na 2011 na votaki susuye. Pourquoi on vote qui na mona ki ndenge aza on comprend kaka si on a mona ki ndenge ba voter ba provincial ce qui na ba national na zanga ki lokona ko voter ko na ki besoin tant na tali ka presse o ya mona na ki wana na tali ka na voter ki national na provincial to ke ka bongo pour comprendre na tchaki bango pona ba ki baza bango tu ba congolais voilà ki ba ye na ko luka ba meka maseki pe mutu to za na souci ko tia un papa bon sa pays c'est lo ba idée na bango voilà. Bon, makambo ndenge komelela yokanga très bien ekota pasta ndenge na satana na yokana na ono songela nga souci na ngata na voter mutu aye banga to te problème na ngeza batu nyoso ba congolais bazwa kimia voilà ce qui le longa na za na chance na grâce onzamba chaki na nzela na ngata Kongo edenga te na zomo na lipa et bon ba misuso po simba fo alekel na nzela pays yango nde makamba lipa na yeko bima na nzela musala oyo ba konzi ba pesi kimia na ba société voilà ya travailler na musala ba salaire remboursement lesi bana ba futeli so qui l'état zokoka ko pesa priorité na ba l'état na ba compagnie te pona ko surveiller mindelo bazo nyoko la population bazo ya na kanyaka bazo kotsa mbonge beleme bazo futa ba congolais bino ba konjo boza na place soit disait boza à l'aise selon salaire na bino comment bozo que la population mawate boza carte électeur moko nde pesa ngana na kamwaka ya solo sous ngezalaka na liate donc nazala na programme na bango te me balesa Congo bien yango de ba problème so iko 15 ans na kuta mutu to ko sombelo ko selo motema na mbongo zo sa analite futi voilà ngana ebiki ngana za na challenge na benga mwana attaque yango de batu nyoso ba na courage ngana za nango te bazana ngote banda wana nde na zo idée c'est ngana zo voter na loyenge o comprendre ngo ekota pasta makansi nanga na zaki idée que soko za carte électeur moko nanga attaque congolais ozana souci mboka et belé bazana ngo besoin te mingi baso mona kwa mutombo ko kende konginda en tout cas ça comprendre ekota pasta yango moni turo na komi ekenge na ko voter nanu pe na voter te me ba tendance nanga nazo mona comme si makambu na moni na mukonzi oyo na mikolo mukie limo 20 ba francophonie ba makamu soko za na souci mboka na telaka baide utaka na mutu voilà na telaka na mutu te na telaka baide za nango na zo sentir que zo kende moi bien azana tendance à corrompre nga selo baide na voter mais na lobite ke ba katumbi bazamba faux na lobite ke ba fayulu ba nyoso ba sali ba mukwege tout bazama bete bango tout ba congolais tant na votaka na 2011 na votaka député na professeur na ba te c'est na contexte bon bazaba congolais tu comprends pourquoi voter président mususu olingi mais na tali siko tendance ndenge na moni selon ngai comprend ngai na 40% na côté wana 60 na tala ka siko za sunde ni wana selo nda ça comprendre ekota passer fanda bien bolingwa mboka epesa mena ni batu nyoso te ya solo amana zoba no clair ekota ko zo engagement ko lesa ndako bokoza famille moko me ndeko mususu ya na rasa libanda oui azamwa na bino ADN moko mais azana rasa ko pese importance na batalibanda batonda ko bandeko ne peuple na wana pe kamsanga eloko wana ezande makasi na Congo Kongola lingi soka zana 100 francs batalibanda babange makasi ko bandeko ne peuple ba bénéficier na yango ndo moni makambe boma pays yango yo sa tatu kenda ko bengana na église pamba likamba Congo ezanga na yo vraiment soki ngano to pese sengo na pays te muto ko linga biso moko azate comment ngano tozana conflit ozaka awa mutalibanda ala la kati ko pesa biso conseil to ndima yi nakamwe nani alala wana ta pesa conseil malamu na ndako ya ko cha mutu te ekota pasa efanda
yango moni to mema en na biso na bisika nyoso to mema en na musique batu kote babanda ko beta musique na bango to zala te batu bana ba parcours na bango boza age moko na ye asali eloko na moko esimbe bandiko yeba na yo mutali boso ko telemela ko cha ekad bandiko msema bene na TV bo finga na libanda bazo pese valeur ba congolais na toso so comprendre eko ta passé fa na congolais botiki makamba ko yemba bokoti na libota ya bayembi libota ya bayembi o famille na bango ndenge ya o nyoso ayebana azana bêtise to te soki batu bayebana te bazana bakango mibale misatu bongo ba musicien bayebana bako tenter bango te ndenge nini yango ba koisama o ba koisama pete ba koisama pe te ezala kama bende ke muto ayebana awanga na libota na ya kaloto yeba biso nyoso yango soka wangani bango te ba makama pembeni tanto bongo bazo ko pesa imbongo babima bo si jaka ipona nini na bengani bana bota bango kala te rankino bino boyaka kopanza makamba batu foye na moko tiki yango vidi soko zo comprendre eko ta passé na Congo makambu na kati ya Congo journaliste akobenga invité ya ndenge benginga boy po tuna nga makambo avi na ngai na makambo ni ezo memanga na métier obandi ko tuna makambo ko kotsa rankini pona lo mabe kuna bayina yo yango kande ba lelo ne ko remarquer ba chroniqueurs ya basi mbel ba journaliste ba komi lokola soko yebani ba komi na opposition l'entanga bien. Tout le monde peut ndeni. Mazolo bano penda très bien la lettre ni compte merci. Musala bosala ke se yango bobenga melela. Le comme na bino koyeba na pombo yamba ka invité bokoma pe na TV bokoma pe ko boyeba na. Mais bokota na ba karo bato bayeba na tibo soka par na bango comme si bino ndebo komi bango. Nanti so comprendre. Na mo remarquer na ba chaîne na TV pourquoi na kendanga ming tena ba chaîne ba bengi sanga. Na pona to sanga na bino ndeng to sa. Na remarquer na ba TV soko ke chroniqueurs à moi si tu es mobali. Soko zo yamba yo yondo za vedo to bazo c'est la ligne ko le pas journaliste a sur émission mais il y a journaliste a bandi ko boudé ko l'action na TV comme si des prêtre ko le comme tabe a bengisi habité sur ce qui n'attendait soit et na okende passe na babilo ko moko ba question ba côté hein ozomona ke na muto azana valeur ya likambu obandi ko faire tâtonner na maloba aloba lo likambu ya lobi oboyo ya lobi asala oyo olingi pono nini boyo kana kina batu na bino voye émission ba yebiso tuna boye total bakabe tantumbo mbongo oyepe bandi ko comme ça piège ngona télé on prend ça qui chroniquer c'est coup et koufi mama nazo makambo noir sur blanc to réparer Congo e bébité sata koti na Congo te biso nde ba congolais tout ko mema makambo pa sata mo bébisa nazolo bana yo ekota secret ndako na bino so betel ba voisin to tikala ko banga ndako ka ndenga mona ka po bokola kola nzana yo lobolo oloba soko lobita o bateke bolala nzala Nete so comprendre. Et lambe bomba mutunyo so kotonda na nzala. Ya solo. Yondo obeta lisola makamoza nango selo ndongo livrer. Obeti masola passe ya ndako bosambo libanda. To sambusa Congo biso moko. Ah, passe ekoti. Evandi bien. Evandi pas. Congola tazana poto bakutana mundele. Bakozala bien. Soka moni africain mususu aye. Ora ba texte to za ba africain to ye. Moni ndenge pe aye. Ayeka na kosineti yanga pesa poso na kilo. Ya koloba te moni ndenge na yeki yanga na kibia o wana muyibi. Tango fingi muninga na muyibi mundele tanga tala baluka bite seke bango so miyibi. Place to revesa na ba poto partout. To bima ba sundana nganda po ya mutu mwinde ngami bale misa tute na place wana. Intero ya zomo na so ba komido ndire ba bebsele ko mboka mundele kotoke se ya biso nyonso. Ba yaka na Afrique ba biso bomengo. Tongo batonga na poto te peto sala meto piye mbongo na bango. Kutu ba bonga mindele to piya kate to sala ke change ko pesa nzoto poto nyoka mato za mbongo. Misala to sana ba mboka ba pena ba poto to kosa ngona kisasa mo ko motema mabele ka ba futa ka biso mabe. Tala boya kisasa na boya poto o uta poto soka sali 3 ans ya kotonga ba ndako atanga awa to tanga soka sana misala mame maloko neti mtumuka zo nyoka na ba futa mingi pasta o ekota Tolo makambo sérieux penza. Beba ke mboka o ebeba te. Biso bebisi Congo ko bebisi. Makasi. Mama, ndako vanda ka so ba pesa ngo valeur depuis ba 1950. Tant bo commune ba 2000 quelque ate ko ite bo sala ko tubo renouveler ka couleur akala. Ba fisiro le mbaka ndako bo ko ba maso ba meka ko ba bamba ka voilà. Ko komanda ko mogere nyanga kala lo ke bandiko wumela sa traité tikala bongo. Mama ezalaka pe na mbongo roto bongisa mbongo to somba ba rideau asika to tya ba peinture tara mais ndako eza na mbongo ba locataire bazo pesa pona ko sala traité to tiki weseto etonda ba locataire ba komo sumba na sachet ba bwa libanda ko minduki ya match yo comme na solo ba
makamto comme non on a payé. Pasteur Penda. Balogate basi ba chasser. Ma ko bele ko na mboko. Tala buzo ba makambe bele sana ba domaine nyonso. Yo ko ma compagnie ko lo na train auto yebaka. Raye longwa te metre ku ekufa. Na ko mono ka mikolo ndenge président me ko zonga ndenge me makamba tumike. Train zakana nzela masina. Ezabande ko zoba tu depuis aéroport Tiga et Kendawa wapi. Or majorité à Congo ba courage ba utinga kingasani. Tana to nyoma na embouteillage. On a bamboka ku tu développer ça ba transport et ba lingaka très mingi ko le kabi biso. Nazo te original. Pago yokanga toeba. Mayelo botanga esala bino nini. Comment bazoba ba kuma relaxer bino mayele me bofanda na classe mingi bo kotsa me bobima babo babolele. Makam nazoro ba. Evanda pasta. Na ko beta kalki ko tanga moko te bongisa mboka. Ya solo Mayele na sagesse ne pesa pays kilo. Tana tangwa kala ba Abraham ba Jacob ba David ba tangate. Ba Joseph ba mema mboka ne sengo ba Benjamin. Tana tango Egypte. Kotanga ni ba kotanga basala pyramide na modèle sa sima etele madibela tilelo bandaki bele batongi tongi lobi ekwe ba China to bensi basala prince de kameka l'équipe ba libulu ezongi nazolo belo makambo soko yokinga to lingi nyoso ya bibanda komanda ko vandi olingi yango te makambo to eloko lekelanga tilelo to za chance ko tiaba konza ba paya pour moi na mboka ata za muyiba ozana souci mama na mona ndako ya lamba baleki ba muke ata misu na moto ko yiba ma ko yiba 3 te so na zitro na koti manka pa baleki na zota moko ko etika tanto ko kabula mi koti sisu na kati ne basalaka mais na vérité ko sa teke ko ba pesi mbonga benzaki a dégrener ayala misu yiba misuni conscience ne ko funda ta lobite na mutema te baka baleki na ngana ko nyokola bangoti ki wapi ya solo pasta comment conscience yaka na bango tendenge ba yiba kamena mboka kaya bango bakantande to betaka karato ki paratende to ebite to yebe to kamwaka yo lokolanga komo ko détruire place na yo moko propre yo belikelanga ti lelo yo na traka ba konzi mingi o député kingandi foin mama na pia bango respect po baba congolais mais na linga ka bango te baba très ba député mama na so ba député ba ministre si ba na Congo so basaka na l'état ye bango bandel no peso conseil na kuboya bango te baba vrai congolais mais na linga kaka de na ina 8 bade ngono linga bana pasa na biso makambo na lo ba clair on a lo na bosembo bango nyonso na lingi bango ba congolais na kotika kozana un na bango te poto za mboka moko problème na ngane na linga ke bele to kutana boye te pona mona bango baza mabe mama tanga na tanga to te na koza motema mabe na niveau ko tsa baninga mala les boye te ya solo ba tsa biso mala ba population mala les parce que il faut que remarquer même recevoir so bazobula na chauffeur ata chauffeur bi ko sele mbwengi te ayiba ka teke e reverser ko akoyiba mwa mikemi kisi malaxi mbongo so to salaki yango o to salaki yango ya telongoli mbonga versement mbonga mbwengi to kaboli mais salaki na milekeli po solo mais ayiba ka teke excès même chauffeur ata patron pesio camion ke no bula ata mvu le bete bimi demi journée ba yaka na mbongo so tala te ata na yiba mena mais pe mona quand même bien pour que résultat na nzela camion de na zumusala so na yibe mingi atibela changer chauffeur ngana tikali piaka congolais ko yiba ka boité yoka na lo bana même pourquoi za nyama abima moyibi mayiba ka nekenge parce que biso to doubler pour na moyibi congolais sokondi minga ekota pasi evanda nazo belo makambo so inga original to linga kama lamu to pesa ngo raison te soki ba tie mutu moko mukonzi na place tel ya batinde zo batu baya batu ba koyana ba pe normal surtout be tidia campus be tidia ba sisi na ba drone ba université bazo zanga misala comme si place exacte zo kande batu baya avant ba kotsa ba foin yango ba problème bon frère mwana kasi likangu surtout makamu yango nazoloba alingi likangu na nganda taba asengile kinende na koche musala pe moko so baki koyeba kana te na terrain anatanga muninga nyoko amela sisi na université ba fandi to fili batu batanga mingi ba goyi nzoka nde bazana posa misala mais o bazana place bango kopesa bango espace et comme ceux qui atanga ye azoka zuwa comme si soka kocha ko pile nga nazo nanga bolole na monele pa banga makasi mboko mama soko yebi placer ba joueur na terrain te ata baza ba jogo beaucoup pola okoza na ba footer so baza na volonté trop équipe gagner bobima champion soko yokinga oui ba payer foin bimi champion d'Afrique ça bomengo malunga Congo tonda bomengo foin
babimaka na prime ça basa musala malamu. Voilà. Sans comprendre. Et kota pasta. Ngana yebi mutazoka prime soka pesi solution. Oui. Joueur va tomber la coupe, faut tomber na beta ki finale na équipe so Songolo. Au beti finale to na coupe ozeli wapi. Ba nommé au ministre, ba nommé au député, ba nommé au ministère. Banda bokota solution yakate. Population les la mebino bozoka ba salaire minini. Ba tipo bozota manango butu mebolo ba na tefi ba français belé. Pourquoi solution mona na kate? Ezalaka. Pourquoi ça ba pa comme si bolinga mboka nzoko na vérité congolais ça fin. Wana baona nzela kaka wa pila bokonze longa na bureau et comme na balabala. Madika muke tu vois ces ngai bande bike roulage ko kanga ete na soda ndeko mondela mama na so bisa yo problème tozo vivre na trafic d'influence moko même lui fait le kozana ordre ya solo oh maman ça il fait le tenda mabe mais ça na ordre Congo ça na ordre te atamki na zo conseil ekota mututu ngai ndenga o ngai ndenga na zo bana yo et puis na yo na loba vérité bi omoni tokoli na Congo mama to loba poleli bilongo to yebaka na série ya gouvernement ko banda na bakasa vubu te bi ba descendance na bango ti lelo to moni ba ko kota ko perturber ba bimeli wapi brisque ba uteno wapi eloko na nga ko tunelekela kanga na fana na nganye ndalo yeso ko tuninga na za fa ile très ba mettre biographie akola awa botama na balemba avanda na bangaba avanda na bagisike bele balimeto so comprendre bogate yeyo ba association to beta bala bomwana ba ya musu sakara ba ngata ke to la peut-être ti lelo ba soki bazate ba mama moko mi bale misatu batikala ke mono to mona nenga ko akola bino bokoti na gouvernement bokoleli wapi boko koma ba congolais ya brisque bo cheba ninga kaka pasa suko ba congolais ba se retrouver na bien na memi mabe na to ba clair identité obimela wapi yana batu musuna goye batami ba misatu neti par exemple président de la république to yebi papa na yebi penenga ko akola no ba vidone total ba ke ba kola soki ni mete wapi so landi Jean Pierre Bemba papa na bango Bemba Saolona bazakana ba sibe zede ka to so comprendre bien o senti net so na OK asa na politique to témoin na mboka Monsieur Super n'a pas autant à porter le Québec et na solo ba ni contre mutu na za favoriser répéter que au demi mutu mala matoza libanda yakasa sala vome il est très boboto qu'intellectuel ya zoba tu vas comprendre na qui répéter que au demi te nga ko sala mundele so comme naturalisé congolais o sa mala mboka na kolinga ko lekama na mboka solo tu vas comprendre nga maman toi na posa solution na mboka so comprendre nga to ande na ba traître ben na komba congolais ba limboka te makasi na ba poste presque belé to so vivre na ba traître yo na zo tuna biso kutu ba bola to zo ka mukeme to ba er morte mbongo na zo koki mais na bongité na misu na bine bi mukeme c'est longa na kalkina masina ba na bite na pema na micro na travail mingi bino bo gagna ka fois ça ya ofele pia ko yiba pona compte ya mboka bo lemba ka te koma bo landeli na misala ba peuple finalement bo koma wapi ndelo ke kamisa kanga memi nguma amela kaera moko pasu asuki ape makakuto alandi molekia na konda na komela mbongo pays mama ta na konda ngo pasa ni barayala konda na olo bela makambo soko yoki ngo yoki baka na mawa na kokamba na ibaka te kongango zo kende wapi au juste pas si musu to na population za satate na lobaka ngo clair mauvaise foi voilà nani akozala na société to ibitro to meka ko bongisa mama nani bomengo nini to mona mutakenda nango cimetière nyoso baiba va bino bachawa wapi pomona nanyo yebi asombaka bandaku sabi na monde ta ba building ba milliard akufa bakunde na ndako jamais bakindo kunde ka bena mozole voilà na te so comprendre nous ça somba na simate bomena kinzoto na kozwa solo na koiba bakukundo na ngote bakokende place moko na babolole oya sombelo côté zoba faut so akufa te batu baete balokota ke bembena ta na ba croix rouge bakunda mobola te azanga tina place ba mbo la ndaka lo ozaki muto zangine mobola mekende ka place ba ya batu yo pe partout so ko eloko liboso side de fait bakoluelo me batiki bandako 30 au somba balande peka côté moko na mobola le kumu betaka tolo bo pilo bo iba ibati wapi ekenda kasiko wapi nde place na tuna balemba kapete mbongo te balemba mbongo te pasa
eza étrange bazana ba travers basaka pa na bango kendo tande bazole les ba travers bazo souffrir yozo yiba na façon nyonso ba transpirer te na musala ko yiba na bango eza papier ba arrière batu bakufa ya koma ko balolo ya koloba mama ba bolo bazanga tine ba récupérer banda kwa leta tika bango bateka na kobatama basangana basala makamoko soko tali mama ozomi tuna Kongo ezokende wapi naza ni politicien nazo te akaka makambo élection yango bo meka ko revoir buso boy yango moi même na babalabala tambola insécurité et bien sécurité ya ba soldat insécurité ani babalabala biso to betela ka babali e koma mike ba yibango na bato l'état le kazoba abandaki terrasse boutique e kominda ndaku tala na babalabala ti lelo na solo bawa kende na ba commune kota baba ozoma ke mira mapango sukaki awa me bima 3 mètres ba yiba oya salisi muninga landi ba pusana l'état zotala l'état zoba on a le bano poleli ekota ozomona pays moko bassesse mama nazo peso conscient moninga na ko bengisa mopaya ya wa te étranger ko talanga na ko sambwa na valeur pia nga ko mona ngazoba basta nous sommes talinga atala ko première kutanga tana ba nyama na zamba ko batia za muta géographie ka kutanga na cité na modaba mais au pays nini incontrôlable même caché ça kana ordre basta la kutanga ba nyama parce que mama makambo soko moni muto aboy ne ko sala boy na botika ya solo to na pays moko soko koti na engagement yebo ko bima zoba bana bako pe valeur te mo bomba nzoto na koluka o bana soko soko mona ka papa na mama zoba boba zoba te bo travailler na place e rembourser kate moi tanga zokola comment mama bimi bolole lokolo lingaki organ oya lingaka logique na ordre asamba na suka soko za na pays oya lingaka mabenda ganyaka mingi ya solo pasta bana bakuti ba para na mabe ba beteli bango maboko comme si ba para tembe bango nzo ba para bazo sentike na kati to yibi ba para ya vérité o batamo na vano ma baluka na ndenga mutoki nde basambo na Kongo nazo bano so yokinga ekota passe fanda demoni majorité bana ba commune ba balabala ba démissionner na bandaku to zelo ba ke orphelinat ça na stock boité OK orphelin pe soko monument orphelin ta 6 à 4 ans et sengeli na ya zoka kana souci ma onenga kufela zakana souci mona ka ba para o to zakana babota talie mabe bazaza ka bien pata zo le shawarma so ba para ba kufo zakana souci oza na souci ba kono tukona makasi tonda ko mona lia bina bon fela bano zana 4 mbo na poche mto zo telo ndiro yiba yo kufeli parata mutatindo nde moyibi ona mama nao pasta pardon na lo bela yo ekota pasta efanda mwana fela miso makasi au PC 500 discuter au kabakater moi c'est au félin ba comment peut kosenga na autorité maman eza bango tala passe eleki na mboke comme ici ba tei mingi na ba mama moko pe bazanga misala ore bakendo sataki pupula be koteka manga ba komaka utamba na bakitunga kota wenze orphelin kende na barabara orphelin tellement na ba triomphal orphelin so orphelin ba komiko combien comme si na Congo ba orphelin ba l'équipe population ba bota nebe miyibi na bi pepete ko mo ki la sexe bi benye sona cimetière ti la sexe ko bazaki ne coopération Lazare c'est quoi bino to bokabele bolangwete yem tazo sengo fele a passe rabon sa vine telema ake ofa na baramela bi na chekemi mingi depuis pas la mukabwe ba venturier pour na peso conseil la plupart ba venturier nde bakenda na avantage ya kozwa koleka bata logique oya de berna logique ataza pia kabanga ko senga pe bi ko lukeza pa pasi bolola to pese soka ke bakana na kwe isaki bagisa mususu so ko comprendre makamno e fanda pasta de moni place inatala ka bassesse ya mboka tala pena ko postuler mama na bato ba ko postuler te ba postuler Maman, quand on postule, on a compris le phénomène en hauteur passe. Et tiens, on a chair de poule. Pour nous postuler na hauteur. Maman, ngaba on a postulé mon yebi. Ngaba on a postulé ezana lukunga na mo amba wapi na koleka fois. Donc na ko pile ba otu kuma ba corrompre bato. Oyebi yango bien. Ngaba on a ko depuis na yebi yo o koleka. Na ko kabela ba timisu ba voix. Même si na national, même si na provincial. Na ko zwan ngaba on bande eleke bele bo kabela timisu ba voix. Oyebi. Pourquoi na boy? Boy poani. Maman, Congo ça non a l'air à quit.
Congo. Alors na kuti. Ce que mutazana kuti makasi ko ndukuta ne bosola tenyo se ko bunga ko kosela yo po ba ebona ke ndongo yaki. Vraiment. Na minute on a voix normal on atambola na 100 francs za mutuki. Na boba potango ya mabe po kongo komi na passe. Ta on akota na leta na lero ba mona ngasu na masa ba aibi ya leta de commissaire boy. Caché na nga ya vérité na tambola na ngona respect aussi. Ce qu'on a leki omoni aiba pays. On a iba pays. Na yaki na lera mabe kongo za na quit. So e kongo ko penda logique na cheli baya. Na koleka na poto sunga bakenda ko sana na place omoni ba jogo baza ebile na kijogo ne bima po bo gagner soko ze moko jogo kote na place ba fouteur ko mema charge nyonso yo mazo kam keba na motei o ya bimi na tonga bina zo postile nzamba tindinga aventurier ya solo passe na lo ba no clair mo sala nzambe ba ka ko luke soki danger su ba yele sidi mo sala nzambe o kota na politique so yeba o ko bima na miso ba tuté bando bengo na ko battre mo pesa conseil na kuzu. Vraiment. Na beta sini ça. Écoute. Ba Biden bazo gérer médicaments so ke ini ba benga ba sala nzama mine na pays boya. Eza ndenge nini? Bazo li adim bazo futa bango me bango pesa pays Congo mboka appui. Fona nzela nzama mine makambe goya. Bango baza leader ya mukili baza me bazo pesa vale mine ba sala nzama ya nzama. Lelo na Congo ba sala nzama ba mikitsa ba bimazo ba liboso ba ministre ya pays. Autorité nzamba albaki après ye ba sala nzama na Congo ekufa. Kala noir sur blanc. Kala. Ekufa kala pasta. Koma moyibi. Bisenga. Ozoki ndo kotsa ba mandat angaye Jésus. Pasteur. Donc il déjà ba pasteur ba postuler, il fallait pas. Maman, na lo bano clair. Elle ko leki sonité. Mosala nzambo epsi batuke nzamba tindinga moke échoué. Ba fingix ko ba na valeur ba peke na koto zala ki esili. Koto so kende a échoua. So yo bali nzamba ti atindi o panzambe rataka. Parce que ba sali a combien di kola lo koso no ba posa nzoto ba kosi keza nzambe. Do ba posa na ye moko. Na ki ndo kota kuna na mekano 22 so ki $20 ngeza kande ngeni. Oloko nzamba tindi côté no zaka intouchable. O ko le pesa solution. Bato ba te na bato nyoso mutabongisi ye. Parce que yo la nzamba tindi menzo batindi te. Ba ye combien maman? Ah, ba le combien pas? Mutu sa meki azuite. Malba ne bandere ke nzamba tindi nga ko raté te. Ba peki si tika mbongo ndo ke ndo pesa na o sa élection. Ça ta commerce. O te bandimi banyo komi ba pesa. Babi ke ya ko zo bongisa. Ya pa ke no kune chité. So ça bandimini matin ni roté ya sima na convention ki ngo ke nzamba tinda kinga mais to mwengo poli na élection biloba bo bimisi kolo mokili pepele likola lokoso na bino makasi nazo makamo so yo kinga ekota pasta de place na fandaka mabonde ni mingi ko mobangisanga ya solo wana nazo bano nord sibandi manga mabonde le bantu sundeni pasta nazo bano clair so yo kinga na koma ko banga na TV na tala mutazo ba to pied le pays comme si ça moyibi ya solo na solo bano comme si ba corrompe na manazani noir sur blanc likambo mboke za likambo autorité moko un responsable uzana kilo ya bonzambe okoke na kuzu saba yeba obeti porte ko ba yebi ba ko banga lika utana batu do ba vérité o bozo saliza ya nguté bomeka ko changer population za na passe comment o tia Congo na mabonde ni me makamba Congo za na individu moko nde bakanyimbo kakati vraiment matolo baka polele ko okwesa Congo na prière na likamunini azana ranki na nani matete jamais kenda lembe koma yolote kisangani banda to yebe tigala kuna batutu akala so balamuki kisangani tigala kuna bakomonde changer OK ba omona kaka mbanda yezaka bandaka ko kila ville changer de mbandaka Léopold vite bika kisa se changer na komo so lamuki yango moko batunde batondi memboka kaya yango so okena ba Lubumbashi so ke Elizabeth Vidika ya yango okena ba vivi so kuna na ba boma kaka ya yango boko cha Congo prière ya ni manga ni bimai kale boy ko bimale lelo rien ne change na Congo frère vite baka depuis kaka yango ba Congo asikele karati lelo to cha Congo na prière na nini bambisi kuta Congo bakama bakufa kati bakoko azo kufa sabali ayikuta bi na kena le matana gaba koto na tulimi mebala mbanga ezate on bisa bongale kana na moto metozo sala expedition ko benga ka babilo ko mike bambolo moko soko tali lo ko malaria ekisi conteneur na matadi ba michopi o mindanga soko pesha bengane na mai bino ne bo kongole be ko teleso ba lisuma
Tout ça nini openda biso ba congolais. Mais tala bomengo bimaka na mboka. Makasi. Mutu akokota na tonga makolongulu na 17h millionnaire. So ça dit que 2 milliardaires parce que metato mbongo na ngai. Obini champion ça pèse équipe trophée. Makambo eza mystique ya pasta. Batu chaka ba salaire minene na équipe akopola. Oh équipe ça pour la salaire fait qui et qui t'a dit ko coacher te. Ah. Makambo ezolekela bato. Mama. Na talaka boye na leli. To meki o gagner to kumisi ba ke kuna foin. Mboko eza na step tala. Mboko eza na di. Même ça ta. Ça te dira ça congolais. Parce que RDC a bonne attention. Identité ça ta depuis pas qui ta za congolais. Ndimanga. Ça ta za congolais. Surtout la ça ta bien za congolais. Pas ça. Beaucoup ta trace ça ta na trace à congolais. Mboka nini? Mboka nini? Tolo bila nini? Baba kisa nini? Peyo pendezo kende wapi? Mama. Siko pasi lo ni sala biso bongo. Motema mabe. Nazo lobela yo. Na équipe nationale peut être motema mabe. Oh, iboza tembe. Mais miso so ki soki ba gagner mokonzi na kobeta tolo. Elongwe makambo pays ekomi c'est to sali benda ko zo lukumu. To bebisa po ya chité. Voilà. Nazo ba trace. Bazoli ambongo na ministère nazo kokuta na banganga pongwe po epola ekenda bongo mana lobela yo ko sozo ndimanga. OK. On a le bien. Na ba joueur na mona mususu ba benge na pembeni. Ngana za millionnaire. Soki ko fouter na match na ko kabelo $100,000 mais ko betela motute. Ya zo réchauffer, ajina no prix ma pays. Ba côté na ko chabi, mais mutu moko congolais benge akabele 100,000 na ko battre na bi fouter. Voilà. Azo betela modèle qui to gagner té. On a no Congo. Bino zo bo manze to chabi. Wa po o apesi mbongo za na ranking na chef wana. Voilà. Ceux qui va gagner ya kolata valeur. Apesa ka mbongo beba po lokumu ne ba yina ngana zo place. Calcule na mission ka lelo. Ya soloko oza pa la raison pasta. Nazo biso makambo likana na. Ekenda penda bongo Android ya motema mabe. Ona zo lebelo soko yokinga. Android Nokia te. Mama. Android moko ya somo. Toi na ba fausse idée. RDC. Mama na lebelo polele. Ya solo ozo mona batu bazo débrier. Mboka nyoso kokende to koma ba poto awa. To mona batu bazo teka o leta kutatala kate mais leta poto alula mpako. To mona batu ba samedi dimanche ba kinoteka bilo na ba o senti que ba bola mindele baza soda pa kita ya sombi location ba ki batandia wa illégal. So na petit bango ba kolela wapi. Kongo mboka poto tonda loi mais batali pe ba bitoti totika. Mais ça n'a pas priorité mais est-ce que pays en Afrique ezangatina ezaka moins ni développé mais ba population bazangi misala te bino nde bopesi bango misala te bazokelela jeune garçon tela moni pia kane kufa na mwasi na bana chazemi nazo ata kwado na chana prince na pesa za la moyibi ai ba tatone ache kwado ozo edeka quand même bino wa konzi bokole ka pe pineto bokia ba abambi mais boye bobengani ye ya solo boningi atika la vide batika la ko waya mais bino bole kaka wow so dise bozo bongisa mboka me bo détruire mama na lobana ase na kamsi na lobana so mo ba décorer na limité mama avocha peinture na ndako talaka bana soki batondi bana soki bazaya ko tonda simondo zo so ko bongisa ndako ba bongisa ndako te tanki bana bazana santa mabe bato zo pesa ndako kilo bana so zo comprendre nga ko ba tata musu batamba na mapapo tali bana bo mo pesi papa valeur ya solo moi si na bana ni respect congolais bazana na respect kaka bango na bango soki aza ministre kingandi ndaza na respect tango bakindaka libanda mais minde bapeka bango mbotana ya licho ona zo biso lelo kanga bango peso bayo kanga bayoka tous les mokonzi ya RDC la taka cravate apikende kolobela Congo libanda ata ba mbie fois ça soka baliki ba tala bolole alinga ye koleka mboka ekota ko batala ka ba critère mama comment zo lobela mboka na yo mema ozibeta lisola ndaku motali bana situation malonge zate lokoso bana bakome éparpillé to pays ni Congolais zate partout Congolais zali so Congolais na oya mabe afandela ka kolia ya solo nde maka baboya kozonga ka pokolia bapasi mboka nini banda tilelo miliki zaka lix tala ba compagnie ya miliki tambola kendo batekela biso na ba sachet même mbwa akokomela ngote pombo atonda feza la 6 ochebe même pas lutu moko ya mukie mais bazoteka pe l'état autorisé tala prix nango
soko zui moko tie na siko na melaki tia miliki berero totolela soki bakonzi bamoni basekaka bango moko manzanza miliki na mbongo koyiba bachacha na bandako population lokola bango soko moni mutu aza na souci ya bato na ye te fo mutu makasi omoni banyama na zamba bazalaka na souci ya baninga mais sa bazala ekolo moko nandanga bien nyama bapostilaka te na zamba mais oyo azwa autorité bapesaki bokonzi nyonso soki bakomi na bokonzi kote bakangi moko na bango tu fo bakodelivre ye voilà namona pakasa bakangi na balion bango surtout baye babeti balion bango baboteli pakasa basambela te me baza boboto biso boboto toyebi nzambe motema mabe en plus de boye pasa Congo tolingi pe ko sambela mingi me motema mabe pe belé mama place mabe za mingi parce que comment nzambe tanga makati ya solo tu vas comprendre te et na ba goigoi et na batamitema mabe ko zanga soki le kifoko makana jamais na koya ko betela kama sulamba la malamu ngana fanda gagner et ça même na ba famille bande ko no propre ba comme ennemi na yo mama na zo belo clair au moins bande ko no musu ba betela kama sulona batu misusu poka yo sambo vraiment nazalaka na mabe période ya temps nzamba fungola makambe simba lokumu nyonso mabe ezipa makasoki mwa sanfe munani bato apesi o valeur bato bakozonga so na mabe kaka bato a oyo ayina yo akotala esengo na lelo tano betaka masolo akala po bamono pamba biloko wana mingi akatina bafamille okokeba tanto mosusu mama abota ona tika ta bapapa bakipaka rare mama abota akozala pa na yo moko me yo mwana ye ya solo kopasa ezokota oui nandimo tendeni akomo beta sangwa bano barata oleka yo muto zana ngo piaka ye ngana bonga te mena sala ka tunu peso tamali puta na lipa ba wana kutu bazwa te me koma na miso bato pia bango valeur koleka nga omoni nga na safa na pesi o ko pesa nga te tala dudu pe pesa ko pesa na pesa ka bango puka ba progressa te nga fana banda kopi na piaka nga kopi na mapesi mba batalibana nde basunga pe na nyoko mami mingi bango kutu ba nyoko mte na pesi bango ba 50 ba samba banda kopi ba tongo na buzo ba nga pe na bonga te na tela kaka bango soki na kwende to kani bokomi bien Congolais. Qui africain faut dévier. Ça m'a comme souba para baboto yo comme musuko yo kati. Mama na ba clair. Eko tapasa. E fanda. Ma bene na tuka ba para. Na tolia ma be faut éviter. Oui. Oyana nga menaze ayote na zekela mwanza ya nzambe. E fanda pas. C'est vraiment compliqué. On dit matoli na yo poza mama na ngame. Tama komi na mayele tikanga na vina nga. Eyana makamusu mwana kosala kokota te. Apo na mobala mabe mwasa mabe tika likambo mo ka a police ke simbite akolela ye moko. Kebo tinga na konta famille. Combien de basi bakema bala kinjonja famille. Yango makambu. Wana mobala moko tana yote. Noko na fo bala na bayokela ke mobali. Mama aza na mbongo tote eloko sho elingite. Ozo mama to mona mabala ona ya boloko. Ya boloko ko. Mabale tonda muno kwa mboka éviter. Bwana mabe. Yaka na miliki te bambala, coco, anana, citron. Mabala mboke bomba bafufu elala, ebotaka mai na sanzungu. Pardon. Bazaka na kisasa bamelaka tilo kwa na mboka. Sinda, burukutu ayina lipiton. Ya solo. Mabala mboka. Mabala zangela mwasika na kiyombe na kitandu. Pasta. Mabala mboka. Tina baba na feti basolaka na munoka mboka. Faut ba réfléchir ka ethnique ye. Bamana bazokata bato bambeli na ba professeur. Toyi makambo te. Keba na makamu kiboko kweleka. Mama nazo bano polele. Kiboko ke sangane na maladi. Nazo bela bwana kotongola wana kiboko kweli. To komi na vie. Mama, mwana na yeto boy to so memi na makambo akala ba kinjonji oyo soki bambiku mama na mawa. Yango ba fille ba koli lona mibali baninga so makambo bokoko te. Ya solo. Tika sara shwa lingi. Yango ne makambo. RDC. Mboka moko très compliqué. Maman n'a pas ce conseil. Et puis bali saka mibali moko okolinga te. Net ndeni. Omona mobali msusu linga mobala mukolo selo age na yo. Selo esengo na yo. Eza nango. Na boya kati. Mususu ko kama pena mama. Mobali bazo présenter yo ye otali veme balanité. Ata mukie. Yo zo ba oyo nini. On dirait que tu yaya papa abino. Tu vas se benga na beau-frère na papa. Yo vendre quoi marchandise bazo teka na bundisa oye ba prix. Yo c'est là kakoke okende. Pasa nazo bela yo bala wana eza tala ebele mama
classe otanga nyonso esila soki libala okomona makambo nyonso kaka na kibokoko evandela mobali anikaka mino atosombele pepsodan atopesi ye nini bros ye kaka na ntango kekele na kapitali kekele okwa na zamba naza na beloko mibali wana aza na bapantalon sana ntongo alataka tani makambo lokwa na mboka ute koluka makako arate liputa no sikoa ngumbi akanyango lokwa mamundu lokwa chef coutumier pese bina sengle moko betoboka 6 alalaka nango oyo sengle nde pia anga pongi makambo naloba wana loba tuto nde baosantiri ke nganga koti na lopa nzoka nde mobala kibokoko oyo naloba eno polele Berer. On a raison. Maman, faut éviter ma camboy. En tout cas, boya balien oyo. Qui ma famille musiko à la l'aise. Mboka nyo soko fan des amboka. Yango. Toi ma kamsu de tolérer na Congo, c'est inacceptable. Vraiment. Maman n'a pas ce conseil. Écoute. Dans ma kamsu na ndimaka nyo so ndimakati. Vraiment. Ah na lo bana ndema kambetali pays ezana buzoba. Ah mboka. O regreta na ngwa. Makasi. Makasi. Na bana bakonzi oyo. Attaquer libala impolitesse si la kati ya solo ana obi keza makamusu na kokote ya tes ekufelanga na motema yana mkono ko livra ka tout yango nde je te dis devant Dieu vraiment ya solo nana makte ona loba ba continue ça ba impoli na lobi ona banda ko loba ti le soki eza 100 ebimaka 3 nyoso bomba nao mama nazo betela yo so yo kinga yana habité bana ba konzi ba impoli la plupart soko moni aza respect rare soko elonye sala bo qu'est-ce qu'on a na bango tina privilège OK nazo pesa ma conseil sérieux oyebi mbongo eza ennemi numéro 1 ko nunisa mutu mais mbongo eza numéro 1 ya ko pesa mutu valeur anu parce que ennemi ya ko nunisa mbongo to lingaka ngo pe mingi pe couvrir sur na makamunyos so ipo ziango na biyamba yamba ko ngo diriger au côté mabilava vraiment mbongo ko bebselo appétit nazo suki sawa tala mutu aza piaka a contrôler kanzoto malamu na kolia makamunyos pona ko nzoto ezonga tala mutu sa komi na mbongo andolinga makamba libanda nzoto ebele ko leka kolesa nzoto na moko okola mwana tongo tipo kwa keki moko ya 3000 na secret eza insuffisant mais soko zaki pia ko ngoko malewa moko kitoko lio to otondi na lo bana yonga na expérience wana soko zimbongo voiture ndako voyage entrée ko mukie ba goza kana ngoka la kolia ekimi e faire ko tala mbongo zomo na tongo tipo ko zomo na sanza liko na makambo zana na mutunzo ko tsaka ba manka donc na suka diabète akufi bisque cardiaque pourquoi ça va na mbongo te azaki bien era comme na mbongo ba malade comme qui o créer là yo ma belle ko la ko pesa ndoto lix na l'air moko ya brisque vraiment tongindi na brisque so ko comprendre ekota pasta o comme ko lera biloko moka na ko lia hote fo food market na ko lia hote fo na supermarché banda food market ya banda ya marché ko ma belle na moi mbongo comment ko tine biloko ba de so so biloko $400 te betelo maboko so quand so sali bien so ko ça danger mbisi ya maya salaka na okala usundola fufo za ko lia l'air nyos otika matembele obwakisa ko ma se ko mena ko kakate o mona debula fufu na sana mutuko seka za loko so autant ça kapia ko lia kango 6 ero lia ka ba sibula badina makolo belaka te bando komi na mbongo kole komi alikoli kona ba mengole surtout fier bazo ko sepe ko bazo me komi mingi o tienzo to libanda mbongo zui menzo to ndalu kele mbongo calculo nana ko peso calculo bazate calcul moko très simple très simple batunyos yango makam ke bana mbongo soko meme na luyenge okobima kwa liwa nzinzi bongo malade pasta nazo zongela nzinzi moko nzinzi akufa sa maladi nikola kolanda ebembe ya kopola na cercueil ora bi tango bafungoli ebembe nzonga ndezaki mutambo pona ye tango ya tela moni batuta ba pesinga cadeau na dame mingi era kota ko rabima aboyi era mo batali ko tala mo we sili baka na ko kanga wana inaka nakati akenda mabele na wingi ebele makongo mama nazo peso conseil contrôle la 14 unis nikeba est-ce que mutuko langana ko sima mulangia mai na c'est la marche de santé jamais naza na mutuka tote erni so saka mutuka te erni so na fandi te mutuko tina okende calculer ko beba na baluki be makolo pa moto ermo ba bis
toko ke na pays oti wapi yango kande makambo mama ba veke ba kokola ba mona na teme bazaka na bolingo te ya mingongo yango makambo bana bomoko moko pa ba idée te ba veke bolingo ya mingongo ya solo ko mingongo na te fortune bongo mingongo mami ba mona ni te me ba mona na te biso tozotala na tozomona na eni na eni en tout cas, on a bien le bâtiment, makambo eza ebele ya koloba en tout cas. En tout cas, fidèle cher internaute, passe le bique, azan makambo le bébélé, mais bana mission alors bon ka combien de donc 8 nous c'est ça nini à garda la prochaine émission to landa pasta koloba 8 wana nyonso te posta ko bimisa nini te bité pasta akoba biso nini restez branchés sur KTJ Culture Africa. Donc semaine prochaine toza ana pasteur John akobimisaba onyoso a bomba po makambo Congo pasa elekela makasi mama makasi. Merci beaucoup fidèle cher internaute pasteur de comme na suka émission biso mot de la fin na yo et au bon binan bo wana la émission prochaine de au panza teke na comprendre encore au panza teke est-ce qu'on a ça bien mot de la fin na yo eza nini par rapport à ma solo nyos toto beta ba autre bigaka autre zo conseiller za congolais autre za africain azwa mayele vraiment to landira au juste to za wapi ba ko dominer option na mindele ti wapi bago pile bino na bomengo me boleka bango ata na boboto vraiment tozanga na boboto na boboto ezala kuti est-ce que yebiki Afrique l'équipe poto na bomengo vraiment oui c'est une vérité bomengo poto ba tiango pona lisanga mais bomengo Afrique bima na individu bato bazana ba individu ba représenter un pays ne ba komaka na mbongo ebele ko leka population vraiment mais na poto ba travers ya ba l'état ba na mbongo mukeme mbongo na bango na l'état zakebe ebele. Tu sais pas comprendre. Et quand tu passes mboka mindele et bimsa mbongo ebele pona kosunga pays. Mais ba kontina bango bazaka na ba quelque. Na Afrique mbongo ya Afrique oresunga pays ezakana pona ba individu. Mais pona pays mbongo mona na kate photo senga libanda. Mais pona bango moko bazaka na ngo ebele ko le quand même mindele. Yoka calcul moko. Dépend de beta ma branche. Ya mabete ya relaxa kaka na ndenge ya nyoso kezo sunga. Vraiment, ni contre ni pour. Tous les Congolais, c'est la nana lingimino makasi. To changer de comportement. Voilà. Merci beaucoup fidèle cher internaute wana bauti kolanda invité na biso ya mokolo ya lelo oya benga makina kombo ya pasteur John Lité a pété obo mesana kolanda ebuti lokola moi na KTJ Culture Africa 40 no azana makambo koloba nde bauti kolanda ye. Mais alobaka ka de etikala 8 na 8 c'est là bi akolobango na émission prochaine o tokoya kosala. Merci na obazalaki liboso ba télévision ba kolanda biso. Merci na obosa bona na chaîne na biso KTJ Culture Africa. Na ebisa bino yo nano osabonner te s'abonner massivement au kozala déciter ba news ya bien ba info réel toujours na KTJ Culture Africa. Merci na babone na biso nyonso o bazwaka ten ko na biso butu lokola moi na pesi merci na ozaki na derrière caméra Lutete sénateur le seul caméraman o filmera film Jésus na saramino na émission na ngabunzambe toujours ce qui est sa zone té to kuteli mikolo mizali ko ya bye et à la prochaine.